kala ke tokende ata kosambela bokangi bafongola biso ata hotel na bakusu biso bafebi toza mabala soki nzambe afongoli na likolo afongoli mpe na se soki akangi na likolo akangi mpe na se oyo nyonso ezosalama mpona mokili na biso siliviti wana ekoya te awa ezali mpona bato ya kongo. ezali bongo émission na bino toki obo mesani kolanda en tout cas lelo toza awa na Tchangu précisément na Pascal ino bozo mona ndenge nini mititi ya bato zeba mesana ko benga ngo Tchangu po ezaka mo bato ebele neska chine populaire ezalaka vraiment seka TV sika ki simate lelo pe toyaki pe awa moko na sima mususu to meka mke ko limbula sujet oyo eza vraiment l'actualité na kombo ya confinement. Confinement ngoza nini? Confinement momoko boya apparaître ba musu ba bi brusquement banda ba bota na ba monya ngote nan pe ba yoka ngote. Alors lelo to koyeba elongo na bino confinement ngo elobaka eliko loba nini eza nini eza eloko kolia eza eloko lamba kolata to peza nini. Alors to ko kende pe moi mususu moi musika muke kolobela siro etali moi opportunité oyo l'état pesaki na biso ba peuple congolais na cotiser mai ofele pour un peu ofele est-ce que na ba landi na biso te pe na bango ba kinyo message yango ezaki ndenge nini et pas na bango. Alors sans plus tarder suivez votre bonjour. Bonjour maman. Oui tomonyo a toza awa précisément à Pascal tomonyo awa toza lelo na sujet na biso toza aborder na kombo ya confinement na bandi ozolanda na bilili tope na radio kombongo ezoloba mama mingi. Alors mais comme que expliquer biso confinement ngo eza vraiment nini? Confinement bazoloba na ba TV ba confinement bazoloba na ba TV ba confinement ezobonga na poto congolais abikaka soka bimi aller soka bimi te akolia te bango bazoloba siko bato bafandaka na bandako ukofana na ndako uzana eloko te uzana provision te bongo bango na bandako na bango bazana ba provision bazana ba mbongo bazana ba loso bazana ba fufu balakisa biso ebembe o ekufi na coronavirus na Tchangu ube balakisa biso cimetière o bakundi bato bakufi na coronavirus na Tchangu biso tobikaka par jour soki na bimi na vi mwa kwanga soki na bimite na kozwa kwanga te me bango bazana ebele na bandako bakomi kokima epa na bango bakomi koya na Tchangu bakomi kokefana na bakinkole na bamaluku na bandako basundola eloko eza te malade ya coronavirus ezalaki epa na belekaki epa na biso depuis janvier chikungunya oyo bango bayebaka te na Congo na Kinshasa précisément toza na malade wana te batika kokosa biso. Merci papa, merci. Biso to tuna rapoto yeba. Soki confinement juste ni kolobani. Et pour ça nga zalika ko sembolela nga na yeba confinement ni kolobani. Na symbolique confinement ezali bofana na banda. Eza bongo te. Na bité so français ngo za mabe. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, tout le monde est mabele ya masina awa. Dolingi juste o mais comme que expliquer biso. Et on a un sujet où tout aborder les lois émission na biso intitulé confinement. Na banzi confinement on est comme moko oyo. Tant mususu na kalato yeba ka formate. Mais les lois ils se prononcer mingi na RDC parce que suite ya maladie moko oyo na comme ya coronavirus.
esengi nini ezoexplike nini mais comme ke kolimo na bato balanda biso po mingi bakomprendre ngo nanu te alors na nzela na mpe comprendre mais merci maman pour la question. Confinement je crois ils a ancien mot en français pour nouveau mot exacté peut-être vous avez employé un mingi te vu contexte comme net ko employer un mingi confinement en quelque sorte ko confiner ça ko emprisonner ko kanga mutu ko mettre mutu à quarantaine biso toyebi que même bato ba créer ba mot avant kanga mutu à quarantaine ou bien confiner ndenge bazoloba il faut que ba précaution il faut que ça les aloko ba kangi on a boloko ko bimate ba tele mo 4000 mo ko bimate maintenant et ko accompagner ba condition il va prévoir pour na mutu za la confiner à la emprisonner à la mettre à quarantaine donc pour dire confinement ça ko kanga mutu abimate emprisonner en quelque sorte il y a un confinement à mon entendement. Merci. Oui, bonjour. Bonjour maman. Oui, comment on a nani balandina biso balingi bayeba. Comment on a Rodrigue na fani na mavekele. Alors makambo oto mona ndeti na makambo ya virisi. Donc ezo sala biso souci makasi parce que na kati ya nchango eza na ngote. Ba o bazokima na kati ya Gombe. Akimi na Gombe aye na nchango. Akeki ngasani ake na matete. Azo pesa sou bande comme sous bazawana maladie. Alors, le président Azali, faut akangana batona bazakuna bana bana maladie wana, batika la kuna puke, biso koto na tangu maladie comme la bisote. Pona nini, soki bawani kokota ebele awa, biso no na tangu tokoza maladie un peu tokoma lokola ndenge moko na Gombe ndenge za ezali. Yango ni nazaki na souci pena ko loba pona journée ya lelo. Merci. Awa biso to mesana me la gene ya bololo na nzete. Comprendre hein? Awa biloko wana ya kate. Bo me kala bino na changu te. Za comprendre na ta caméra bino tina caméra te bonyo ko la biso. Et comme ini. Dans nos Chine et États-Unis, combien de morts? Les a conflit politique. Combien de morts va kufi kuna? Ce que tanga EDC to kufi combien? So 80 combien? Wana EDC boye bola bakufa ne bola kuna. Eza conflit. Kosu to mesana ya malade namso mesana bana bo mwana. To mesana ngo. Vous comprenez? Un tien to mesana ngo. Ya biso. Ya biso. To mesana ngo. Ko yebisa biso. Ya spécial ça. Boye sabi coronavirus. Boko banda biso banderole coronavirus sala bo peto na maboko. To banda so maboko lelo. Bon, monsieur le français, tout sur la maboko inoso, au côté de sur la maboko. Biso, on est des Africains. Oh, mboka fumuki mbangu. Prophétie yango, les prophéties est en marche. Vous en parlez, hein? On n'est pas des Français, on n'est pas des Européens. Moi, c'est pas comprenez? Vous dites que vous faites un pierre à bout. Vaccin. Vaccin, on a été. Biso va vaccin à biso. Yoga. Vaccin à biso et ça. Mais là, qu'il y a un zété, qui est sur la carte. Abo, Pia. Mais comment dit c'est biso? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, on tombe à férié. Gombe ya okanga to vivre kuna biso tsangu to vivre kuna siko yebisa ngai to sa nini hein bobo ke biso partout tanga na bina $20 yebisa nga siko 14 jours na ndeko na nga de biso ko olobi nini maladi wapi yobeli yango na tsangu combien de décès na tsangu na 24 communes kaba oba uta Gombe yango wana Gombe zaba oyo abeti ake Inde ake États-Unis ngaso abeti na meli Congo bolo Sko ipsanga yi Fati ngela biso mwa solution mo boya tozo kokate kini so bimite oliate so bimino lié ba mère na biso ko malera so to bimite biso tchangwa ndo lesa ka ville sko ville na minute za prarara sko epsanga ba oteka kuna ndeni sko biso na minute biso tchangu to ebi 4 heures 3 heures to bimite okei
18h de Songi Boy. Ce qu'on a eu Fati. Bonjour maman. Oui, le monde là où on a eu, le monde déjà c'est que aux arbres, taximènes. Alors, comme on a ni, on me semble qu'on s'est présenté. Comme on a Netinga na koma mboka te comme on a hérité. En bref. Oui, papa héritier, balandina biso balimba yeba. Confinement, si j'ai autre dans le lelo, au mingi bazo comprendre ngote pe bayebi ngote. Bazo lo ba n'importe quoi pour bazo ba ko expliquer ngote. Expliquer les biso na nous ba comprendre bayeba, ça vraiment nini. Confinement. Mais confinement biso ta tomando tanga toyoka ngona classe te a totanga na bachiki te mais toyoka ngona siko tant tozo saela kibomoto to comprendre que non bakange biso na bandaku to bimate pendant 2 semaines yango ne la kisi confinement. Merci mon frère. Et ça ne bon penser que yango ba muso ezate. Tato tala bakangeli baninga na biso bandeko na biso ya Gombe bakangeli biso na kata bandako. Mais totaka que non confinement. Poto ganga lelo netinga na ganga lelo. Kolia na biso net so ba confiner biso na changu boy. Eza milelo. Ko biso eloko ezate. Coronavirus existera déjà na 2023 et na 2003 plutôt. Na 2003 na 2003 existera déjà. Ezalaka na kombo ya S1N1. Existera déjà selon docteur Jean-Jacques Mouyembe. Nenga lobango. Existera déjà. Mais tous les confinement ba confiner biso na chango so ba confiner biso wapi na kati ya coffre fort so wapi tous la muta. Merci mon frère. Abso sa changu. Oma biso na changu kwa to sa teti. Virus ezwa biso te. Awa biso na chave bala bakufa kebele. Virus ezala kite. Bala mike mikolo go virus ezala ite. So virus ezwa en Afrique d'ici. Go bibiango virus. Awa kosola. Virus. Muka kufa na fièvre. Siko bolobi na biso une semaine to bomanda. Bata Gombe. Bata sa virus. Basote. Siko biso awa to teka te. Tokolia na nini? Awa pe awa to lukata mbo to boma manda virus. Potinde biso basoda ba ya kopanza. Siko to kufa na nzala po ba to kufa na virus. Awa esimba te. Awa ekosimba te la changu ekesimba te papa. Totala nzoto na makasi. Moyo zongala mikolo nyonso na changu. Mikolo ko virus. Toko mikada awa so moyo bini. Okeko telema okima gofi. Tale na yindi. Tale na komolata. Komo banga kolata swe pona likolo ya virus. Papa, yebisa muto abanisi virus wana. Asuka na ona Gombe na chango te. Pona chango ataba bito sala une semaine. Toko bima. Biso to banga virus te. Bongo moyo zongala. Ezo bana chango to mesala ko bashaki ya kolata bilamba. Tala mamo senge. Tala mamo senge. Tala mamo tala ngamo ko senge. Bola ko kimisa. Tangala kukula mbala moko. Papa, yebisa bango basukisa biso wana. Lokola bakangaki ba hotel bakangi. Biso bato bala te bakangi bakusu. Baba, poto ke ko sukela ba. Église, ko sukela mabala pa. Église oyo ko sala ke to kena ta ko sambela. Bokangi bafongola biso ata hotel na bakusu biso bafebi toza mabala. Mama loba nzambe azakola bakongolais loba. Nzambe pasa pona bakongolais bafongola l'église bafongola baba batika biso bakusu ezala. Papa mukili oyo eza ya nzambe. Soki nzambe afongoli na likolo afongoli pe na se. Soki akambi na likolo akambi pe na se. Wana mokili na biso sini viti wana ekoya te awa ezali mpona bato ya sini viti wana ekoya awa te eza mpona mokili ya poto awa na biso te bayiba biso mingi tozosufrir boye tozomona pasi awa te na Congo. Kongo eza mboka eleka Kongo eza mboka basakoli Kongo eza mboka kitoko Kongo eza mboka ya
ezali mboka ya kimbangu, mboka ya mama kifafika, mboka ya koshina. Awa te. Bonjour mon frère. Oui, bonjour maman. Oui, tu as l'écran à biso. Comment on a se présenter pour la nation Baeba? Oui, comment on a Isaac, Nazamo na 6e, la fin de la Tchang, positionnement na Massine. Oui, intéressant. On a finaliste. Ça va bien de bateau Luka, ba boane ya mboka na biso. Ba futur président ministre ya mboko. Alors balani na yo ba ninga na yo, ba professeur na yo, ba tous bazo mona yo. Mais quand que ça ne tozaki devant un examen d'état et ba tout nio expliquer confinement ni kolobani. Oui, confinement c'est l'action de confiner une personne dans un lieu. Là tout le monde doit confiner Moutoudor. Ce n'est pas un habité. Confinement est un peu parce que ça un peu partout dans le monde. Là tout le monde va partout baza confiner. Là va confiner Moutoudor pour habiter pour venir pour na yo mokono d'abord. Là va confiner Moutoudor, c'est-à-dire pour moi ma bé moko quelqu'un qui s'en bisika wana ngo va faire confiner pour ma bé wana iso. Oui, merci finaliste. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Kombo na nani? Kombo na ngai papa René. Oui, merci papa René na ndenge sepeli ko mona na susu moi mon selongi na chaîne na biso. Papa René. OK. Na banzi na actualité ya mikolo yo ezana kombo moko boye. Ezolo baba mingi. Kombo ngweza confinement. Na ebito so yoki yango? Bon, na yoki yango par rapport na ndenge bazoloba et puis confirmant ezali mapete. Donc c'est-à-dire ezali chef de l'État mutu a prononcé yango na ndenge biso tozovana na banda kuboye eza mapete. Donc c'est-à-dire à protéger biso contre virus oyo ezoya. Soki to komi éparpillé, tozali quand même bato ezana bato mususu ba kotambola na lolenge na bango, c'est-à-dire ko transmettre maladie rapidement na bato. Mais soki to vandi na bandako ezali mapete, ezali juste pour la protection ya biso moko. Alors pour ngai ezali malamu to vandi, mais quand même ndenge biso to vandi na ba pays mususu bakokanisa pe ba peuple na bango. Mais pour na biso ndenge biso to vandi eza pe malamu l'État akanisa biso par rapport na ndenge tozovanda ezali mapete bakanisa biso po peuple sengeli alia peuple sengeli amela mais na effort na biso moko ndenge biso tovandi tokozoya kolia wapi l'État ye moko akanisa biso apesa biso mwa temps moke ya kovanda apesa pe temps mosusu ya biso pe kobima. C'est tout à fait normal. Na pense que wana ezali contribution na ngai par rapport na mo wana. Merci papa. Oui papa nalina tuna bino boye l'État na biso congolais et pesa ki lingisa ete 2 mois ya ofele pour na likambo ya courant na mai. 2 mois ofele bofuta courant te bofuta pe mai te. Bon sangwango na matoi na bino ba congolais boziongo ndenge nini? 2 mois courant na mai ezate. Et dans l'État a eu en charge bon toka mai ofele bon ça il a fait courant ofele sangwango na matoi ezongo ndenge nini? C'est tout à fait normal. Ce qui a eu décision wana ezali mapete parce que biso tovandi tozo salate bato l'État bakoya pona tina kosenga ba facture mais lokola bato bazo travailler te misala ezalité c'est normal baza na droit ko kanga yango, c'est tout à fait normal. Mais eza la vérité mais awa tozomona ba mai mususu bazo toka na butu makasi okotala boye na moi mai yango pe ezomona te courant ba déressage ezali mais yango l'État lobi ke eza ofele mais kuna ba bloqué ozomona te ke kopesa ezopesa bato donc ezozongela kaka l'État ye moko ezopesa biso peuple pasi. Alors babiloko wana tangu bango balobi faut suivi ezala soki na butu bazomona bazotambola bamoni pe ke non, il y a une réalité courant ezali tokobeta maboko mais soki ezali te balobi eza pasi po na biso. Alors
il faut suivre ezala pour que ceux qui baso contrôler eza malamu mais ceux qui baso contrôler te ezali pasi c'est-à-dire l'état na biso azonyo kolaka biso moko. OK. Oui, merci Balandi. Na bandi bozoyo ka papa solo ba bien. C'est pourquoi na sepeli vraiment to mais ka kosolane moi muke. Alors papa na linga ki suna ba moi question boye. Ba kolo le pango bazana moi kanda muke ndenge l'état lobete na ba locataire kolo le pango toucher bango te po na sujet ya confinement oyo bato bafani na se eza mpe mwa mpasi mpo na bozwi mpe kozonga mwa nsima bon nayebi te oza mpe locataire oza parti oza nani parti nini mpo bon wana mpo na bakolo lopango l'état na banzi ke ayebisi bango malamu puisque bamingi bazwaka mwa quelque chose soki abimi net kokende na bagombe kuna eza na bamisu batravaillaka kuna alors soki azotravaille lisusu te aza locataire avandi na ndako et puis bamisusu bazali kozwa quand même na balabala boye koluka koteka azwi bon baprivé bango bakokende longue distance ndenge nini akozwa akoteka poke akoka kopesa mbongo ya bayer na ye alors il faut bazala na patient et puis bango ba bayer bazala pe na patient puisque 2 mois ezali mingi te patience oyo ba bayer bakozala nango ezali te ke balongoli mois na bango te donc c'est-à-dire babombi locataire aza toujours na nyongo na banzi ezali ndenge wana soki makambo eleki na banzi bakofuta bambongo na bango eza na problème te. Merci papa, mais namoni lokola eza vraiment na utilité makasi vraiment parce que na locataire a fuité à côté de ka nyongoti à côté l'état au fuité payer je sais que eza vraiment importance te bon problème n'est que batikane 2 mois oyo lokola ezali 2 mois oyo l'état ko ici donc a ko ici na makamunyo surtout batika ba locataire liberté nanu bavanda puisque baza na possibilité te tala kaka pona kozwa fonyo kwama 500 francs ya pamba pozwa yango na maboka moto ozomona passe bongo siko ya kofuta lisusu ndako batika biso liberté jusqu'à nouvel ordre. Merci papa. Merci papa. Oui, bonsoir papa. Na lingi mkeo se présenter les pas ya baladi na biso comment on a bien on a Papa Fabien. Oui, Papa Fabien, merci. Micro na biso za vraiment liboso na yo. Na linga ki Papa Fabien. Na linga ki mketo solo la. Na o ezoleka na mboka na biso. Na bandi eza maladi moko oyo ezoningisa vraiment ezoboma. Pe lelo oyo komi ana RDC. Alors, mais comme je peux expliquer par la nabiso, vie actuelle, bana maladie wana et comme na mboka na biso, bozo vivre ndenge nini. Mais comme je peux expliquer, ndenge nini bozo parvenir ko vivre après la maladie moko mabe et c'est que ba bimate, ba fana banda alors vie sociale na bino ba congolais comme ndenge nini. Bon, vie comme très difficile hein. Très difficile. Transport d'abord et mati. Et mati, moi, c'est que course à 500 comme 1000 francs congolais. L'État fait la casse cigana. Va transporter, puis na côté na bango pe, ne va réduire bango nombre à batouana. Bango va appeler c'est moi pété. Normalement, il fallait que l'État a réduit le prix à carburant. Ça va être une bonne chose. L'État va la charge à carburant, comme ça, va chauffeur, va transporteur, va être à l'aise, va qu'il est à l'aise. L'État de sa part a ça et le côté. Atabinomo. Bien, vieux comme très difficile. Mais depuis que maintenant des alliés doivent se protéger pour que tout ça la contaminer. Est-ce vrai que tu as bloqué Mati Makasi? Est-ce que c'est solo que tu as vraiment le coup? Mais c'est vrai, bloqué Mati. L'été mort, le gouverneur, le bac, bloqué Mati. Babou n'a pas quitté, bloqué ça Mati Makasi. Mais le salaire a battu et Mati et ça quand on a salaire qui bloque Mati, transport et Mati. Donc là, cela veut dire que la vie est comme très difficile. Mais après que le gouverneur, quand même, les opérateurs économiques, moi, je vais quitter. Est-ce vrai qu'il quitte? Tu vivre en quitter. Et quitter. Bloquer matin, jour le jour, bloquer matin. Bon, banani, baza permis au sala. Et banani, bavanti, on en a.
Pardon? Na litolingi toyeba banani baza bapermettre yango basala mpe banani oyo bavandi na se bazosala te. Bon, banda période na biyaye oyo tozali ya confinement oyo. Bon, bapesi priorité na bato ya presse, le militaire, bato ya hôpitaux, tout consort. Ezi bango priorité basala le reste bafana bandako. Obimaka si c'est important. Bemo na zobela, bosuma kisi na pharmacie, bimi oke otambola. Mais tomona bato babima muke pozo ofana ndako ndenge nini. Ofana ndako oliani. Soko bimaka kaka. Merci papa. L'État salaki chez Mogo attaché ba cantine populaire partout. Balonso banine tout ça na prix à moins cher. Donc tout ça d'accord. Mais tout le monde a cantine populaire Mogoté, tout le monde a tel loco Mogoté, on l'État est Moga sali. L'État sunga biso. Vous avez tout sunga l'État tout ça la néwana. L'État va sunga biso. Merci papa. C'est un militaire va s'amsala na mingi va protéger te. Donc c'est presque ça. L'État est merci. Maman, nous avons biso toteka te. Déjà bata taux du jour en salaire exact. Mi bana biso bazo nyoka bazo kema. Non na wuti wapi. Donc na lukite na kolia te. Na zala mobali, mais salaire malongo exact. So na vali na bana. Eh maman, fallait bien maman boza la pona biso. Pour mi bana biso, baza na passe. Mi bana biso baza na misala te. Misala exact na misala wa biso parce que sunga mi bana na biso. Tazo sunga mi bana biso, to mona moyen de vivre. Ekolo masangu so balobi ke o to teka te. Ba matisi 10 000 fois ekolo moko. So za na bana 10. Okolia ndenge ni, oko vivre ndenge ni. Tala mbona biso to milingi te koka mafuta 1000 francs na changu. Masangu nini pondu ya 500 comme na 3000. Siko bokanga mboka to teka te. Siko to kolia ndenge ni, to ko vivre ndenge ni. Eh papa mama, yo za mama ne chingai, zo passe wana latango. Ko le vivre ndenge ni. Siko tang biye papa zoloba. Papa nana zoloba. Papa ngo. Azotala batu na ye. Ba proche na ye. Oyo bazo sala na ye. Bazo sala biso boye. Awa tinga ba 1500 2000. Président za wapi? 1500 2000 na transport. Pe baro kisabino na des bonhommes 1500. Tant kisala na des bonhommes. Aussi des bonhommes pas nani ngaba 1500 3000. Siko yaya. Oche biso wapi? Président zo mona bien zo mona te zo loba ni. Pona peuple ya lobi za pona biso. Nazo sala le côté. Ya asala ne po biso ba mama to zala. Alors ateke a condamné biso ke to tekate. Aba lo ba ke to tekate. Abo sa sala ba papa. Ba papa pesa bango misala so basali simanango ya lo ba ke biso ba mama to tekate. Po biso ba mama to koma osala ko le mibali. Biso ba mama to lesa mibali ko le. To futa banda. To tangisa bana. To milesa so ya lo bi bongo kindume ke matamakasi. To komona pe biso na biso. Oui, tout ça quelque part dans Massina. Bah autorisé so quand même tout sur tout ba yaya. Baza awa à distance à 1 mètre. Na moni c'est que bazo tout ça quand même. Bah accepter tout sur la mon qui comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Oui, balantine so balingi ba eza CKTV hein. Il y a la présidente Kapesa. Tout ça awa tu yeba opposition na kombo na yo. Balantine biso ba yeba et puis yami balé est-ce que nalingi o yebisa bando na biso nanu nazo kaka ba lo ba confinement eza na belé ba yebi informateur oko expliquer biso eza nini. Merci pour na maloba accordé ngai komona ngai levi confinement eza nini eza mo ba misusu ba mona le rôle terme mo ya sika e bimi na mboka oyo topé na mukili cause ya coronavirus ezamo ezala existera déjà na dictionnaire confinement et la kisi que rester na endroit où ezala comme d'habitude ko bouger te so ki na bandenge moko te so yelo ko salezate donc confinement est un peu na ba sens wana ezate que so ki terme moko bimi so ki ni te confinement la kisi que za la place aux awana pour na komi bate.
eza un peu na basansa bongo yango maladie oyo eza très dangereuse ye yango bautilize termine wana tozala confiné na bandako mpona se protéger contre bamaladie pour maladie yango ezaka boye so okutani na moto mwa mbote azwa yango sikoyo sani nde yango wana eza mwa bongo. Oui, merci na balandi na biso na bandi bao bayebaki te bozozwa mayele po boyeba po mingi bazobengaka baocomprendre kote baomona mon nouveau nzoka dictionnaire déjà essaie comment okala. Merci mon frère. Alors ovandi awa na fandi awa penza teme na ye awa nde famille ezali awa seko yo po tosi confinement te na tosi te bon na yaki dem na yepe kamo urgence na ye otala na ndenge ya bongo mais eza te ki soki ndenge nini balobi tozala confiné soki eloko eza te mais eloko eza yango nga asali mwa mouvement mais na ye kopartage yango te otosi est-ce que bozotosa pe confinement ngo maladie yango ya coronavirus ça se passe comment na RDC po nazomona nanu na hebite soki epa nozoleka na ndenge nini e badlandi bayebana bayoka yo na momuke epa na ngai nyonso eza normal eza te bon naomona nyonso normal mais maladie ezo existe na mboka na biso totosa maloba oyo bakonzi balobi tomibatela mpona kopanza yango te mais maladie awa ezali vraiment prévention nini esengi po na maladie wana po eozala atteinte nango. Il faut que maboko à tout moment, ce que simbelo ko sali mouvement, il faut se maboko avec des désinfectants ou bien savon liquide. Il faut toujours à distance. Moins de tozali et moins 1 mètre na frère nangai, donc faut que la bongo à distance. Éviter makambo ya bisous, mbote ya maboko et tout consort dans biloko wana. Nyonso il faut ko éviter. Oui, merci madame Valentina biso na moni quand on a bien vraiment expliqué bien, il faut qu'on évite qu'on a toujours à distance. Il y a 1 mètre et kaboli biso et kaboli papa, kaboli maman, vraiment ils ont malade de ma casse. Alors merci mon frère, moi mon de la fin quand on est à la carte. Pena ba o ba yebi yo ba mono ko ba corona ko adresser ni mo ko bien pour passer pile. Bon, en loba bien dans ko loba il faut qu'on respecte et surtout la loi oyo ba médecin ba PC parce que maladie est vraiment très dangereux pour nous se protéger le rôle à terme na biso batamuki to loba mi batela bon nzamba batela malgré nyonso wana malgré nzamba na contrôle nyonso protéger biso toujours mais il faut toujours se protéger et koto sa mibe ko nyonso ba minganga ba PC distance sokola maboko à tout moment kosimba bisimba simbate to garder ba endroit na biso propre ba bisika nyonso ezaka salité to éviter ngo pona ko éviter ko benda maladie wana donc eloko mutu na koyebisa bato kaka ezaka il faut ko mibatela makasi pona maladie wana sinon te no kisuka maladie wana ezande la mort. Bon nana mutu na opesa mbote te na pesi bato nyonso mbote mpona yebani tro na bande pa nani na succès pa nani mutu nyonso ayebinga na pesi ka mbote. Merci. Oui, bonjour tonton. Bonjour maman. Oui, bah la neuf à Kasika Pesa TV, bah c'est PSP. Comment on est émission pour ça qu'on a fait dans le bail. Ouais. Comme on a Patrick, on va dans la commune à Massina, précisément dans la capitale de la République démocratique du Congo Kinshasa. Dans le système de vendre leur mystique dans le biso na ba confinement moi to bimezate to vendre na biso na ba parler. Est-ce que le coronavirus par la RDC vraiment ezali? Ouais, coronavirus ezali malade vraiment ezali malgré ba souche nous ba bazo lukaba il faut ba même ba mona ba tout baza na hôpital et belé ba croire en haute mais biso comme deux nous sommes des intellectuels to douter na haute to ebi que vraiment malade ezali. Est-ce qu'il y a un quartier dans AP basé si au occupé to moni quelques personnes atteintes à maladie wana? Bon na monité c'est juste na yoki kaka bakangaki quelques personnes na yango mais ngamo ko mona boye na monité mais na yoka kaka. Est-ce que maladie yango coronavirus ndenge zo mona na bandeko na ba congolais na ba prévention au l'état zo sengake et toza na ba biso batna toza atteinte bato bazo to ça vraiment.
Ouais, il y a d'autres personnes qui sont en baron, mais la plupart des personnes sont en baron, ils sont footistes. Comme si ce sont des aventures. Ils sont 19 milliards. Ils sont 19 milliards, mais ils sont respecter la prévention, surtout les métiers, surtout chaque fois. Un mètre, à chaque fois, seulement sorti, à chaque fois, si c'est comme Simba, à chaque fois. Les Congolais ont déclaré que les pays des punitions sur la Maboko l'air on dirait que les gens ont des bonzala, mais Maboko n'a pas demandé de chocolat. Bon, Balobi la santé n'a pas de prix. Ce qui a été lorsque place aux malades des alliés à tous aux appels en bonne santé, aux malades au coup il suffit de se protéger à la propre pour à propre cause à la bonne santé. Le but pas il faut que ça peut bien ça pose à la bonne santé, faut à la monnaie ou vimba non. Cause aux monnaie bonne santé, en bonne santé. C'est ça. Est-ce que mettre les Congolais, précisément les Kinois, en quarantaine, ils ont vraiment aidé moi à ma lame, ils ont mérité ça? Oui, mettre les gens en quarantaine, c'est bien parce que total la condition sanitaire na biso na ba mindeli vraiment différent. Manière de vivre na mindeli ba vivre na biso za ndenge morote. Pour biso to za non plutôt vraiment te ya makasi ndenge mona ba mindeli. Ce que to lobi que non, to mitika, to mi memande na sonde to tambola ramé. To za na ba mort ko le na ba États-Unis na Italie na ba Espagne, c'est que biso to ndokufa ba 10 000 personnes un jour moko et za la grave yango fo ba tia ba na ba quarantaine ko to ba moni que non malade des makasi faut ba isoler bango po et se propager te na ko to bato mususu no bazana atteinte na maladie. Bon, l'État n'a pas parlé de mesures qui abattent pas de bandako confinement. Si j'ai eu Mikolo, oui les quatre n'a pas na succès. Vraiment na capitale comme on a beaucoup de budget na ngwezali na vie sociale ya bato. Est-ce que vraiment besoin mériter et le qu'on a na capitale Kinshasa? Bon, tous on a d'autres choix pour ça là, malgré que nos budget na biso d'abord ils sont maigres. Toi on a budget moins non maigre, toi on a autrement ça la mais faut se confiner tout vendre na biso à tout respecter ata to bi tozoli ata to bimi to ko luka so content tozoli ka malade ezali ata na kena zui moi petit rien ngo na ye na on ndako na zana malade moi teke na oboma bato bela tel quoi moi petit rien to vendre tozoli ka to respecter confinement bon malgré mboka na biso vraiment toujours na ba difficulté mo énorme. Toujours mes caca na mukena moyen de bord tout le ko vivre mais il faut que tout vendre na biso na ba parler pour il y a pas chambre sur ça les até faut tout vendre na ba parler. Oui merci na poto mundezo avant ti batnanda c'est-à-dire baza vraiment rofana tout est là na congélateur le plein ba provision na ndako mais na RDC bato bazolela ba maman bazolela ba futi bato te ba maman ba débrouiller congolais za mtato du jour obimi olé so abine boko kangaka bato na bandako boko lesa bango nini vraiment na éviter ça on dit qu'on dit oui ça passe mais mettre en application pe na RDC et ça plus passe na éviter opinion des amis. Bon c'est juste d'abord sur total mission na mbora na mission et la mauvaise foi non ya bakonzi pour ceux qui bazui bato mususu bazana ba bato mususu bazana ba mbongo bato bazana ba mbongo ebele na mboko o ba ko sala ba dompe na mboko que non bato mususu pe ba s'en sortir bato ba petit peuple on a poto ba que non ba ya ba classe ou ba banlieue biso comme biso to itiza ba banlieue te biso ko to za ba pauvre bon ba comme bon tous en ba riche belé ba ko za pe ba moyen na bango bazana ngo ba tiango pe na œuvre ba ninga mususu ne to mona ba mindele ne bazo sala ba obimisa ba mbongo na bango po ba soutenir ba ndeko na bango ezate ka gouvernement mutazo aosa ma munyo so tout moment que non bazo zo pe ba continue ba mususu na bato baza ba possibilité ko leka ba ninga bazo tia maboko na poche bazo bimisa biso pe idem pe tozana bato pe ba kumisa ka ba na ba mbongo bazo pe ba mbongo na bango na ba tiango oleke non et comme na batanga ba élection ba ko saka ba mama na 30 000 na babasa mapa oh lelo nde tozoluka nde tolo itoye babato baza bolingwa peuple nde na tango malade ezo frapper nde to na poto babata malamu. Merci papa Patrick na ba l'animation ya katika Pesa TV na bandi bino mo bozola na bozomona ndenge ni ba congolais bazo déclarer confinement eza mabete mais na ba pe loka ba Congo boye je vous dis ça ezo pesa passe donc bato le ba kufa na corona na moni ko la ba kufa nde na nzala ezande likambo okanga bat na ndako 4 jours une semaine 2 semaines na éviter boko mona ndenge nini ekolonga corona ekomi problème mususu oyo koloba na RDC parce que bandako ebele bazo vivre na taux de jour bandako ebele na RDC ezali kama koyoka soni te kolobango économie na biso za stabilité
vraiment passe makasi mais nzambe moko ebinga salaka vraiment na CP na idée na on a évité moment de la fin si t'attends yo moko écran pesa et là mo pesa jaloux na temps na biso bon moi li loba suka kanenge za mbote pe na batu ba ebio ça bon ko pesa batu nyonso tout ba ebinga mbote c'est tellement dit pour koyeba na tuba na batu belé ko citer ba koma batu nyonso tout eza tellement eza vraiment difficile bon na pesa batu nyonso tout ba ebinga mbote ba se protéger balanda ba radio trottoir tende batu bazo pesa bonne information malade ezate bo vanda eza ba jeune bango non malade ezali na mboka na biso comme bango balingi keno ba mona ba okufeli proche nde batu bandi makeno malade ezali tolingi nde biloko wana te tolingi te keno ekoma tolingi keno tozo biso mona tozo na ba prévention na ndenge na biso tozela te keno tozela na gouvernement te poto yebi mboka na biso nde etambola mboka na biso tana ba konzi ba mauvaise foi so bika tozela ke bango solse ou te pa na bango to kufa le roi bangulu. C'est juste ça. Na pesi mutino sto yebinga na pesi mbote. Merci papa internaute. La bandi lelo bo CP vraiment makasi hein. Ah ba congolais hein. Bo ki bandi on ba congolais awa ndenge nini émission ezala ki vraiment kitoko makasi. Na bisi bino keza kindelika moko na changu. Ah to souffrir pour les ba madon mutino salinga ka loba. Mutunyo sozo bimisa makate ba idene vraiment bazo banga ta confinement ngote etali bango kututé eza pe ya bango pété eza pona bato bavanda na poto pona ba mindeli vraiment chef katika pesa likambo eza ana zo bisa yo likambo ezali vraiment na émission de biso lelo tozaki ko expliquer to linga ki to expliquer bato ba comprendre mingi ba congolais bango moko na maloba est-ce que phénomène ya kofanta batnanda c'est normal c'est-à-dire confinement eza pe malamu to pe itina RDC mingi na capitale parce que bakino bazo mona ko ba pesi en prison ko ba tie na prison or ba baza batato du jour ba baza batso ki na limite ali akate comprenez hein bana kini bana poto boye bimboka na bino bobosa na te bo ignorité et loko échanger na ngote et lo ba mungu diaka ka ba chauffeur bazo dongwa kasi mutuka kaka yango wana moko congolais soka bimité a reliate alors ils ont fait ça passer na ndenge ba eko ko tshela biso so ko instaurer so ko tcha so ki peni na lo bana habité ke batu ba so bafana nda en tout cas phénomène wana confinement wana mo wana ils ont pesé moyen te ba congolais ils ont pesé makasi qu'ils ont pesé na passe makasi po ko kanga ba tsika moko c'est pas mal parce que maladie yé normalement esengeli bongo po tozomona ta na poto ndenge nini bana poto bazana kati bandako tozomona de partout mutu nyonso azomibata parce que ngai nazobanga yo zobanga ye ya zobanga nga do mutu nyonso azobangana mais alors ndenge eza wana awa n'est pas na biso awa eza contraire awa pas na biso awa ole batu balanda ba norme o esengeli nazo sabino bino moko do ba image lobby bomoni peuple congolais taliété peuple congolais pona yetika ya bimake ndoko luka etaliété za malade bata mbongo eza malade bato baliaka bien eza malade na bango kuna na Gombe est-ce que c'est chose malade bata Gombe bango ba moni cercueil te ba moni liwa ya mutu mo akufi na malade wana te ba moni pe malade mo ba siba on etelete ba kondima te mais moi na ba mususu oyo ba bazar quand même convaincu ba que non malade des ali pour biso de que malade des ali yango ezaki leçon morale oyo toningaki moketo anto lakisa na ba oyo bazaki na distraction to pe na ba oyo bazaki ba comprendre te qu'est-ce qui se passe dans mbeka ba fancho kana ndako ba mona lokola otie bona kasho te bandeko na ngai malade komi malade koti hein puis Roger Ibuna igwa kenda tala biso le to kana ba ndako na poto ba provision hein bino na poto biloko toni ma congélateur na kata na 4-5 biso awa ka grave yango moni bandeko ni makongole ba lela bazo lela vraiment bazala posa ko vanda mais bako vanda ndenge nini capitale ezate mbongo kotekeleza biso congolais za mtato du jour vraiment pesi pasi mais quand même bolanda ba moni ba s'exprimer ki confinement ngo ndesuko bo comprendre ngo za boy mettre en quarantaine c'est-à-dire qu'on vende ça tout un pays, toute une région, partir du monde, on a les
500 millions na mboka na biso ete to employé mo wana pona tina lelenge nini lokola corona ekomi na kati kisasa corona eza maladie moko oyo nga na kokopesa yo eza penda fina facilité et se partager dans ma seconde yango omoni ezosenga to mibatela po ntango mosusu soki na mibatelaki na bimaki te me nazwaki yango te yango tosenga non to mibate na bandako to bomba na bandako confinement eya na vie na biso po to se mettre en quarantaine pour to se prévenir na maladie wana kasi bandeko na ngeza eza punition te eza pe na ndenge na mabete eza ka pona bolamu na biso moko peuple congolais merci na maladie na biso ozaki ebela kolanda biso eza prison te nazo répéter eza nde facilité oyo biso to kufa be belé te ndenge tozoloba kene kuna na poto ba kufa belé vraiment quant à moi je vous dis merci beaucoup